Wabe Laurent asunga bato ebele malgré tomoni bandeko ebele na njilawa tozoyoka bino na matoi bosepela na liwa mutu asunga bino asombela bafamille ebele baserkei tomona ke bozwi matanga boye epa na ye asombela combien de famille mais lelo mutu akufi tozomona bato ebele podium wana moni même bartiste baete podium ezotula yaka na toto ya podium yaka podium ezotula boye ndeni papa fongola nabo podium oyo ezoluka bamusicien oyo bakobeta tous les musiciens tout la musi ya zaza bamusicien baza te ok il fallait normalement podium oyo tomona wenge na ensemble wenge baya kobeta bamusicien bakimia zela boya voilà mesdames et messieurs on est en direct ici na servilité na wabera sali mingi pour les musiciens tala eloko te ata musicien moko ayembela babelo te babetela ye misiki te Félix Wazé kwawera sone boza wapi instrumenti ero tozela bando chai podium lobi na butu ayete donc ba chose ba laxi pe mutazaki bongo ya ko l'ouest mezaki man na chante mutazaki charge instrument podium chaque le banda 18h tisiko yo corps ya ngwana nanga nego di mari ya mbeya na présence rien bongo pese rien siko manda chanta WhatsApp est-ce que ça te oui ba bête tout le monde so ba musicien ba so ba musicien na ya monanité na mbong na estima pe monanité bana podium banda 16h Sama mbolo bapona manda chanti pena eza solo. Eza vérité na moya lukuta. Nanga moni ba musicien manda babata mi quelque part kuna. Ba ngwana ba to ya art. Baya baloba. Frère Patrice ça bête. Au moins na seki abi petit nanga. Ta yebisa yo soki problème. Benga ko buka na te. Asunga ebele. Oya kondima yete. Etalié. La part nanga Christine, wabela sala pona nga. La belle ya trop. Pamboko na yebi mi ya trop na vie nanga. Ya bakisi ya kolia asungi libota nanga apesanga bambongo ba garantie na ça aussi banda ko pena vanda lelo na zolela ava liwana yo wana ko ba peut-être na ba massa tout puis ba été ba traiter ba musicien ba ingrat ba za na ba prêtre kara sous ba na vie mais quand même tout monde présence là. Bon moi je pense na koki ko lancer message mo particulier té pas mutu je pense que ça matanga ezora mututu biso toyé peut-être représenter bango peut-être bazan na contre-temps. Maintenant, maintenant, je pense que Baroya, tout à l'heure, non? D'accord, on est à Wabelo et Lali Awa, ba musicien baate. Merci na Ranson, atie ba maître ninja, ba sécurité na eto mo na baza ba sa sécurité et ça libiso bien. Mais yemo we rapena yete. Ba we raso ki ayete to ça la polémique après nan ba kyo kundate to zela nan. Peut-être akoya. To ça la makelele herba kokunda. Comme nanu ba kyo kundate, moi te confirmer que we rayete zate.
Mesdames et messieurs, Mathieu Bonche en direct de Njili. Donc, Esika Otorolela, il y a Bisso, le PDG Wabel Orango. Il y a Tika Gibiso, Bandeko Batondi et Belé. Na morgue de partout. Donc, Wabel Orango est parti. Sam Kunku. Wabel Orango n'est plus. Sam Kunku le nécessaire. Il y a Aimé Kunku. Wabel Orango n'est plus. Il y a Jordi Samba. Et il y a le logo de Monakiango comme Baché. Mais enfin, corps ya Wabel Orango et Bimi, ne bozomo la banjilo abakolela, batebele bazolela, donc passe na motema, mais nzamba sunga famille ya Wabelo. Mes condoléances à toute la famille Wabelo, merci, et mes condoléances à Gabi Wabelo, et pourquoi pas tous les enfants de Wabel Orango. Donc on dit Molimo ya Wabel Orango et Pema na Kimia, Molimo ya Wabel Orango et Kene na Kimia. Patrick Image, lauréat Mibali Tuyanjili, Akolela, Bandeko Baza Ebele, Oyo Bazolela, Wabel Orango, Oadaki Moko, parmi les grands mécènes Yamora Nabiso. Mais total à nous, et puis on se retrouve tout juste après. Le Wabel Akei, la monatana ministère Moroto à Minene Wabel Ayemba, et salut Boni. Et salinga Mutema Pasi, na loba na sala polémique, et Wabel Ba Kendene Kokundae, parce que Wera Yembelaye. Parce que les musiciens belé bayembela Wabelo mais na matanga to mona bangote Wabelo asunga ba leader belé pe à théâtre to so mona ba comédien penate ezaki mutema mabe lelo na comprendre que na vie soko zimbongo na yo tonga na banda kunoka ndenge Wabelo tonga banda kuna ebele ole ya bikaba ba musicien soko bayaka te Tala cornet ya Wabelo et Lali Awa, ba musicien baate. Merci na Ranson, atie ba maître ninja, ba sécurité na et tout monde na bazar ba sa sécurité et ça libiso bien. Et mo we rapena été. Bon, ouais soki a été to ça la polémique après, nan ba kyo kundate to zela nan. Peut-être akoya. To ça la makelele herba kokunda. Comme nanu ba kyo kundate, moi te confirmer que ouais été zate. Merci beaucoup Ken Piana, na nengo yolela na biso banjilwa. Yo za mwana kitambo ya kuna. Ya ki pena 6h, awa na ye ti tozalaki na immeuble kuna. Tinenge baotia ba podium yo biso tozalaki awa na tongo po nga numéro na nga téléphone na sala ezalaka numéro wa Wabel Orango. Dérangement le kaka ba série mo ba pesa ngango etikala pe numéro na nga téléphone. Donc aza vraiment boenga matanga ne na kozanga jamais. Oso comprendre na kozanga jamais. Yango moni ba biso tolinga na biso te batiela biso. Mususu makelele na ba matanga po tozala liembongo wa Wabelo muto azobenga na biso azalaka na ete. Donc c'est ça le problème. Nga na matanga venanga mutu mata esa longwa kende so non yo longolanga yo zanani nga ye matanga Wabelo. Est-ce que yo tonga ba immeuble ya Wabelo pour sanga longwa so nde message ya suka na ba mission nyonso ba peut-être ba hôtel la biso en direct na lingaka soki na ye matanga ya ba vieux ba sunga biso nazala les intimidations te lo côté message pona batu nyonso ba Holanda biso Wabel Orango asunga bato ebele malgré tomoni bandeko ebele na njilawa tozoyoka bino na mateo ibo sepela na liwa muto asunga bino asombela ba famille ebele ba cercueil tomona ke bozwi matanga boye pa na ye asombela combien de familles mais lelo mutu akufi tozomona bato ebele podium wana moni même artiste ba été podium ezotula yaka na tota podium yaka Podium ezotula boendeni papa fongola nabo Podium oyo ezoluka ba musiciens o bakobeta tous les musiciens tout la musique azaza ba musiciens bazate OK il fallait normalement Podium oyo tomona wenge na ensemble wenge baya kobeta ba musiciens bakimia zela boya voilà mesdames et messieurs on est en direct ici Olobi
na sepeli te wabera asali mingi mpo na bamusicien tala eloko te ata musicien moko ayembela bawero te babetela ye misiki te Félix Wazekwa wera sone boza wapi Manda chante mutazwa ki charge ya rolu instrument akimi abonanité Manda mutazwa ki charge ya rolu instrument Manda chante charge ya instrument abonanité Manda libloque charge instrument maïté to regretter. Voilà, mesdames et messieurs, donc Maman Olo Baksani. Population Manda soka engagement un instrument ti ero to c'est la bande chai podium lobi na butu ayete donc ba chose ba laxi pe mutazwa ki mbongo ya ko louer mezaki Manda chante mutazwa ki charge instrument podium chaque le banda 18h tisiko yo corps ya ngwana Nanga nego di mari ya mbeya na présence rien mbongo pese rien siko manda chante WhatsApp est-ce que ça te oui ba peut tout monde so ba musicien ba so ba musicien na ya monanité na mbongo na instrument pe monanité bana podium banda 16h oh ah Zama mbolo bapona manda chante pena eza solo eza vérité dama ya lukuta nanga moni ba musicien manda babatami quelque part kuna bangwana bazabato ya art baya baloba baya baloba Merci beaucoup Ken Pierre la toyaki gato musicien baliambongo awabelo baliembongo awabelo babulembo awabelo wabelo akufi bapesi bango mbongo aloe ba instrument da balie sula bengra mais bango balobi manda chante nda balobi nani chargé de la manda chante. Limité la manda chante. Mesdames et messieurs, à suivre. Voilà derrière moi, mesdames et messieurs, c'est Bijou la Reine. C'est parmi les artistes et comédiens, on peut y baravier, mais quand même, merci de la présence. Donc, Sam Kunku le nécessaire, Wabel Orango est parti. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Maman Wabel Akei, enfin, corps et bimi. Papa, tu sais pas que tu as pour l'année, c'est bien. Mais tu as regretté que rebelle. Oh, bah, un barango, bah, les bambons, on a eu, peut-être pas misé, tout le monde a bangoté. Tout le monde a bangoté, mais ça va aller qu'il y a un quartier, et puis ça passe. Et ça peut ça passe, pour ça que le remoro, dans la brise, les caraboyaux, et tout le quitté. De ça passe, c'est un gars, on a tellement. Non, les belles pour rango à Sunganga et belé. Il y a les solos côté belé, penza ya trop. Tu as maintenant terminé, tu dis papa, le makolo. Rango. Ozoyo, ta bella ba trop. Via bibisa bambongo na ye. Asa retourner ça bima via osomba. Oh problème na pa na via osomba. Ata ko ya pa na yete. So na beng na sa ba numéro na pesanga. Ke ya c'est ka via frère parti ça bête. Au moins na seka bi petit nanga. Ta ye bisa yo soki problème. Benga ko buka na raté. Asunga ebele. Oya rondima yete. Etalié. La part d'Anga Christine, ou appelle la salle pour Nanga. La belle y a trop, Pamba on a mis à trop, on a vu Nanga, il y a pas qui s'y a relié à son île bota Nanga. Après ça, Pamba a garanti, dans ça, aussi Banda coupé na Vanda. Les lots na là, avant Luana Yowana, avant Koufa. Tout ça qui n'est pas solo, à bête Nanga, le solo Mokaka, il y a petit moro ya loc. Petit wana pasteur aza côté aye OK poto petit aza reboudé mais suka petit aza chance akenda ka poto lisolo bete langa yango wana solo tu vie prendre yo bete langa lisolo mingi abi petit osangi discernement moi to andika koseka abi mais to solo li to zoli ya bokoko to liati au moins la bimisi ni kayabu na pilipili mubimba abi petit abera yako bukuta. Merci beaucoup. Patrick Image, bonjour. Bonjour Mathieu Bochet. Enfin, Wabel Orango est parti. Oui, Baoba, biso bien Baoba, Tchangou, Yazali Kundi Mounena, Tchangou. Tu perdais PDG, tu perdais éléphant Mounena na Tchangou, donc pas si mawa. Je me suis coquille donc intermezza le voilà. Allez, Token, voilà, Token Métropole. Mais quand même par rapport à l'organisation, ils ont les Gabon. Oui, organisation les Gitoko. Famille Kundi Chandira Gitoko, Bande Konae, Bakundi Chandira Gitoko, Banape Bakundi Chandira Gitoko. Donc famille ça bien. Mais on monte les Gimalam organisation ça 5 sur 5 vraiment donc rien à commenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est presque à la fin des premières parties. Donc derrière moi, le corps de Chadira Wabé Lorango. Notre papa est parti. Notre PDG est parti. Sam Koukou le nécessaire. Notre PDG est parti. Patrick Image, Lauréat Mibali, tout Yanjili, merci. Notre papa est parti. Paps Mayavova, Clara Mayavova. Yani Walo, ya Christian Loublé. Wabé Lorango accueilli. Accueilli. Napesi merci na bande kwa poto nyos ba otala biso. Merci à Jordi Samba, merci à tout le monde. Donc il y a des choses à parler. Derrière moi il y a la police, il y a tout le monde, mais on doit parler. Et merci à tout le monde. Première partie de l'émission, donc on est là. Merci beaucoup. Bonjour 001, bon chemin. Fin, tozagino na kulala na mamatanga, mamebele, lelo corps ya vie bimi, il y a les PDG zo kende. Impressionneux zani. Ezaka ma ouais, impressionneux ya sentiment de tristesse. Balimbisa oui corona deuxième vague. Donc sentiment de tristesse est dominé. Donc papa yaya to mesanaki et du coup accueilli et ça net za bongo te quoi. On dirait ça net moi scénario mon après ils ont un normal mais malheureusement ils a peine en réalité bon toujours respecté car voilà message nous relancer na ba Njilwa nyonso ba perdre batu ebele lelo ba yo pe de sou abelo to kufila galisi baba lelo sou abelo rangwa ke message nangeza ka ke particulièrement na ba ya chango toza bomoko bana chango tozala vraiment bomoko wana na bayanga ya chango tozala vraiment bomoko na éviter l'oni suna ko loba donc bolingo le kaka merci beaucoup bon après bonjour honorable bonjour Wabé Lorango est parti parmi les mécènes et minene ya mboka na biso dans la 4 en tant qu'Njilois natif et sali oboni bon faut ça la mawa d'autant plus que les lotoyé tout rendre ma dernier hommage na Vieux Rango le PDG. D'autant plus que Nengo Mokumebi Azaki un grand opérateur culturel, encadrant les jeunes, encadrant les artistes belé Toyebi. En plus de cela, le PDG Azaki un grand opérateur économique. Ma réalisation a été tout le monde vraiment rien qu'un aspect vraiment faut beaucoup de respect. Trosseng a moli mon aïskei et vanda malamu. C'est-à-dire na mabele ya bakoko et ya mamoli monaye malamu na kosenga pe na famille après makambo yo ba vanda ba solola pour que ba suyer molimo ya PDG Wabé Lorango te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous signale que c'est notre honorable Ditou Monis, honorable très responsable, toujours à côté de la population. Merci honorable. Merci beaucoup. Courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc là où il y a tout le monde derrière nous. Donc merci beaucoup Nabana Chang Nyoso. Po bakota la biso et tozomona bandeko belo pe bakota la biso et notre beaucoup merci. Bonjour papa. Bonjour. Enfin, le PDG Wabé le parti. Vos impressions par rapport à ça? Non, c'est une grande perte pour la commune d'Endjili parce que Wabelo est connu parmi les prêtres des prêtres d'Endjili et non les moindres. Moi d'ailleurs, ça fait pratiquement une année que je suis bourgmestre de la commune d'Endjili. Bon, on était devenus tellement familiers que des amis comme si on a fait de l'année avec lui. Donc c'est vraiment un regret pour la commune d'Endjili de perdre quelqu'un comme... Oui. Ah. D'accord. Mais le vice-gouverneur, c'est lui qui nous bloque. Il est en route ici quelque part, donc on est obligé. Oui, ça signifie que nous sommes... La commune vient d'enregistrer vraiment une grande perte parce qu'il a perdu quelqu'un de très influent, quelqu'un de renommé. Hein, comme Wabelo, c'est un grand opérateur économique, grand mécène, grand. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore dire de lui. Mais nous disons tout simplement que, comme il vient de partir, que son âme repose en paix. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Jordan Koussa, bonjour. Bonjour. Enfin, le PDG Wabé Lorango est parti. Impressionné Zanine par rapport à Liwana. Ouais, ben, Waza qui vient à Bisso, ministère Wolobak, il y a un fois par Wabé le tac aussi. Donc, Nganaye,
pour moi na ye Lili Wabelo et puis na ye pour la relation na Zaki nango na ye en tant que vieux na petit na ye, voilà quoi. Voilà, message nous le peut-être na ba massa tout puis ba été ba traiter ba mission ba ingrat, ba zana ba prêtre kara sous ba zana en vie, mais quand même tout mon présence là. Bon, moi je pense na koki ko lancer message mo particulier té pas Moutou. Je pense que ça m'attend à Zora Moutoutou. Bisotoye peut-être représenter Bango, peut-être basant la contre-temps. Maintenant m'attend facilité. Je pense que Barouya tout à la non. Voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Ici, on est toujours en direct, toujours la RTVS 1 et pourquoi pas Elenga Congo sur internet. Derrière moi, la famille Mandala représentée par Kakato Mandala. Tozanae Awa, donc parmi les piliers ya Tchangou. Kakato Mandala, bonjour. Salut. Enfin, le PDG Wabelo est parti. Vos impressions par rapport à Liwanai? Non, c'est regrettable, c'est la mort d'une personne. On est en train de regretter sa mort, donc ça nous a beaucoup touché. Donc on a vraiment tant de soucis pour sa mort. On regrette, vraiment. Est-ce que vous avez un message à lancer à toute la population de Ndjili? Ce que je peux dire seulement que non, nous sommes obligés d'être ensemble, de s'unir et de faire ce que l'icône a fait aussi, quoi. Il était parmi des braves personnes qui aidaient la population de Ndjili. Et ce que nous demanderons seulement que nous soyons unis et que nous soyons un, la population de Ndjili. Voilà mon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Donc on est là. Grand frère, Boni. Wabelo Ranga Kei, on a vu na biso, bozala netro, na bakop, na mambébélé. Salut Boni. Salut Ngamato. Wato na ndenge via Kei. Tara mona Tchangu ya bien quoi. On a leli kaka. Banjilo pe baotala yo. Batala kaka bon bana Ndjili za matanga na biso. Tala kaka via Kei, tozolela lela kaka. Merci beaucoup, courage. Merci beaucoup. Tu seras pas si vient à biso tozaina bien Wabelo Rango. Lelo atiki biso bon Nzambe abomba molimo na ye akimia esika ke yeza nzela biso nyonso mingi oloba pene zate pasi na motema poto perdre élément munene na Ndjili. PDG Wabelo Rango atiki biso bon Nzambe eza mabongisa Nzambe quoi. Mingi oloba pema ezate pasi na motema kaka. Merci. Le PDG Wabelo est parti et Saloboni. Bon mawa mingi vraiment na motema pour moi quoi ba notable na biso Ndjili azali susute parce que so total na ba CV na biso pena ndenge ezalaki na Ndjili ba tala ba PDG Wabelo Rango ba tala ba Papa Ndombe donc moko su ya biso to perdre donc ba regret vraiment mingi ba condoléances belé na famille Wabelo Mobimba ba fait na ba Brice ba fait na Jordani ba fait na Chiclèche donc ma vraiment mingi ba mes condoléances belé dans la famille quoi. Merci beaucoup. Kitoko, on est ensemble. Bonjour. Oui, bonjour. Bien que la journée moi a tristesse, mais mbo tezanga raté. Mais condoléances aussi, Wabelo Rango Akei. Enfin, bino boza parmi ba pilier ya Tchangu. Lelo moko ya bino mécène Akei. Et ça le bon. Ah na ebisi eza passe. Eza passe parce que ya zalaki permanent pour na ko aider biso, pour na ko épauler biso. On a comme méga sunga biso na moment dire obi ke tozaki moment muso mona ozangi tam sumo essence au tchana mutuka obenka shadira ndeni on a obimate les cas place pour pas payer ça yo 10 litres les cas place pour payer 5 litres pour moi azaki très permanent pour nous servir biso l'air nyos bon mutabo to zoye wapi mutabo bazaka rare bazaba pièce rare bazalo ko ba emene ba pièce rare ba papa wemba ba rochero ba lombo makiadi ba pièce rare na ba mécène ya zaki pièce rare ba mécène vraiment c'est un regret, c'est vraiment un regret petit. Merci beaucoup. C'est moi qui dois. Population une message no la population Tchangu. Bao bazo bungisa to bungisa galisi baba lelo Wabelo donc bazo kende se ko kende. Na web sa population pas ces habitants mais bon. Eza volonté ya Nzambe eza bisote Nzamba lingi sali mabongo po biso tokolo babo mais so Nzamba bibongo te et osali mabongo te tokotonde ka botondi ba za la calme ba ça l'effort ba aider ba bazana ba moyen ba remplacer bango mais la population surtout to nourrir ba espoir ya bien na o etali biso na domaine na biso ça dit ba osala jamais dessus mais
susi kaka mutu na bango mutu batu susi kaka petit nanga mutu batu o aza valeur moko permanent do ba batu balaka do vaut mieux que to benga ko benga famille na yo. Merci beaucoup. Merci moi papa. Voilà, mesdames et messieurs, on est là toujours en direct. Torolandela Matanga ya le PDG Wabé Lorango. Je suis avec Motabanda Forme Nanjili parmi Alino Forme. Mes condoléances à Alino Forme. Merci beaucoup. Mais big banjilo ebele ba otalo libanda ya mboka lelo Wabé lo akei et sali oboni. Et sali bienté pour liwe aider logo et ko sala bienté. Donc et sali bienté ko perdre mutu munene lokola Wabé Lorango wana vient na biso. Donc adapé mécène munene et sali penda bienté quoi. Donc douleur vraiment zali quoi. Copain de Wabé Lorango. Merci beaucoup, courage. Ouais, merci. Il y a l'union au Baksanini na ba ndegonios ba otala yo na moni yo le la vie na Wabé Lorango. Ouais, merci pour la parole na le la vie ezamawa donc kokufela ba icône boye. Donc neti na njili donc na mikolo to kufela 3 icônes. Donc mbaki aude kokufa tikaki biso Koné Guilin atikaki biso le to komi na icône su munene mécène auto benga koma Wabelo Yesu ayo tika biso donc eza passe donc leçon à tirer zaliga ke koyeba kozana bato pi ko banga nzambe parce que tout passera tout cool rien ne demeure donc moto ko tika la zate to eko kabolaka ma wana vena biso tant que banjilwa. Merci beaucoup. Merci. À suivre.